C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous soldat du théâtre congolais, combattant du théâtre congolais, ceux qui n'a lobby au na lobaka, ceux qui n'a lobby au kolobate, ceux qui n'a lobby au ozolo ba vérité zo le kayo trop. Na zolo ba vérité pour milimo ya bato ebika. Ceux qui vérité zate milimo ya bato ekobika te. Merci na kolonzambe o ya zo batela lianzi wabino fumutoto chombokila depuis Puntoville, depuis Mputoville. Merci nabino nyonso obo disposaka tant nabino pona kolandanga pona koyoka ba message pona koyoka vérité atana za na température likolo mais bozwaka ka vérité. Merci nabino nyonso obo pesaka nga chance ya kozwanga na bandako nabino na ba TV nabino na ba téléphone nabino na ba ordinateur nabino. Pour vérité ne pototo to sauver nation. Pour ceux qui vérité zate le côté zakaka kufa peso botama. Tala ndenge lelo toso kufa pona nini bosolo bazolinga te bosolo exister mais biso bosolo bofinga te bosolo ko exister kaka vraiment bandeko na ngai tangu na banda ko loba na banda ko tangu na lobaki na bino ke Coco c'est une sorcière botaki ngatembe na bisa bino Coco mobali ya magicien na Benin misusu bandima ki balobi papa olobi asolo misusu bazaki contre balobi te ozolo ba vérité to te ozo finga na finga ka pona kanda na finga ka pona moteme suka ki ngai parce que pululu asalaki moninga malamu pona ngai et puis kotala ke to bungisi généraux na libota théâtre yango bomona nga na silika ka na finga ka Coco pona ni ba comédie ba bande kokoka te koloba vérité ya Coco pe kozomisa Coco na nzela lokola nga naza soda na bango na bundelaka bango lokola naza combattant na bango na telemaka na défendre laka o nyonso komelaka ba comédien yango monike place nazawa na lalaki te na lamuki na lobitala mona mwasi alinga saka na biso tala abomi mais alinga saka na biso lelo vérité na Kinshasa bimi vérité bimi bolongi singa bolobi ke papa lianzi fumutoto azalaki na raison lobaki Coco azandoki Coco muto amemi pululu tina sa mabele et puis gloire à Dieu makila ya pululu toujours ezoganga bandeko nanga na ebisi bino makambo ekosila te kosuka te kino bokoyoka vérité kobima pe justice ekosalama justice na mboka na biso toyebaka te mboka na biso Congo tozoloba mboka mosusu te Congo précisément na Kinshasa yango justice wana ekufa to ezalaka lisusu te po toyebi bamboka nyonso justice ezalaka balandelaka likambo moko na moko yango mwana mwasi oyo Coco po bo poursuivre ye bo meme na justice to yeba dossier ya pululu akufi ndenge nini butu moyi sango ezoloba butu moyi ezoloba ma pululu akufi na manzaka na ba menace et puis Coco akomi ko parvenir ko menacer famille ya pululu yango nazoloba famille ya pululu mobali azate oya kotelema mema dossier na justice ala musa yango kaka yamo mwalimu soki mwalimu ozali mwalimu ya ndenge nini mwalima ndenge nini oyo Coco akomi kosakana bino tala lelo balobi telefone ebimi na mitwa batu bakata ebimi na mabela batu et puis Coco azoya ko défendre azwa kaka téléphone wana donc soki tokoti na kata téléphone wana tokomona dossier likola dossier pululu c'est un grand artiste nyonso soka kufi na mboka za artiste munene batikaka yango bongo te oso comprendre DJ Arafat akufa batika bongo parce que akufa ki na accident soki ezali ka kufa ki na ndako na mwasi na yembe boningo ka Côte d'Ivoire lelo bazolo bela kaka makambo ya DJ Arafat bazolo luka kaka ba eba kufi ndenge nini mais biso pourquoi ba congolais tous tika makambo kaka boyele ka boto bungisa engambe mobali boye na mwasi ya magicien oyo eza mbalana liboso ta kufela mobali akufela mobali so total ba mibali plus de 3 mibali à 4 mibali oye akufeli sikoyo totika kaka
ye abomaka kaka boye justice ya Congo eza wapi mpona kopoursuivre ye boyeba pulula kufa na nini vraiment nzambe na ngai bato oyo bolobelaka bato oyo botelemelaka bato boza wapi mpo bokota justice mwana mwasi oyo aza ndoki nga nayebisa bino c'est mwasi ya magicien atimba bakisi ebele mpo monake aza toujours à l'aise ti makambo ezobotama lelo telefone ebimi na Kinshasa lelo aye na jeep à la police bino moko bomonaki na bilili mpona koluka me nayebi te dossier oyo nga nayebisi bino nga nakotika koloba te soki verité ebimi te soki liwa ya pululu eyebani te tokosuka awa te pe verité ekobima nakoyebisa bino verité ekobima koko akoyebisa biso atie pululu wapi tokoyeba yango mpo liwa ya pululu eza pa moto mosusu te nga nazoyebisa bino nazotémoine liandi fo mototo butu moi nazoloba na bino liwa ya pululu eza pa moto mosusu te liwa ya pululu makila pululu eza makasi tala ndenge komisi koko bilobaloba azotambola azolobaloba ye moko bato bazomona bazoloba komi lokola liboma liwa pululu makila pululu ezoganga nayebisi bino justice ya Congo etelema tolandela tobenga koko topoursuivre tokomise na justice toyeba arelate biso vraiment likambo moko na moko pululu akufa yo lobi olani na désert ndenge nini pululu akende na kokufa pululu aza artiste mene na serviraki mboka epuis zoba ya mwana mwasi ndumba oyo apamboli kointervenir na makambo ya mabe mpo na yo ozalaka na ngambu ya buzoba ndumba oyo salite ya mwasi lelo kuna bana ofinga te mais ndumba oyo abelisa na mobali paralysé na pont nord ayiba na bambonga ba sénégalais tendresse nzoto banduta na yebaka te vraiment biso pe mibali to pona rapé ba sa kolinga quoi to pona rapé ba sa kolinga mwasi salite ozoke fina glory olang c'est intellectuel glory olang atangi glory olang ayebi ko koma ayebi ko loba yo soko yebi ko tanga na pesa ko service yaka na kaye na émission banda ko koma makambo yo ko loba na émission po glory ya sona lobi na ye akosala yango tika glory il faut ba sala affrontement na Karim Mokonzi po bazala ba génération Karim Mokonzi atanga glory atanga yo otanga te il est très de naissance yo tangesi lettre de naissance yo za mutu mo faut soit na ba ken pia na po bo niveau moko ken salite asala émission na kisi nzoka lo ba ke na yebi liandivité yo ko yeba liandifu mutoto tenga yo tanga oleka na TV yo na mboka na bino kuna ken pia na salita mobali couper osala émission na ba couper wana kuteze loko te na yela ki angote na ye lisusu na zongi lisusu balobi tolobela ba oyo bazana minoko koloba te Eliane Kitoko mwana mwasi azolela azosenga au secours na mboka na biso Congo tomona kango awa na bapoto soki mutu azosenga protection ba protéger ye mundela ya kambango a protéger mutu wana ebongo Eliane waza congolaise azoloba ba vérité famille na ye pe tokanisa ke ngolokuta mais famille ye témoigner que Moïse Mbie azotinda ba avocat baya ko convaincre famille ya Eliane po baboma moto bandiko nanga justice congolais boza wapi ba mama Olivier mutolobaki violence faite à la femme yo muto telemela ki mwasi ko vivre sous na violence te oyo ba pasteur ba komi ko sala na bana ya basi za viol bazo violer bango okolanda na histoire Moïse Mbia banda ko bima na Eliane depuis 16 ans déjà muto za mineur siko bozo banga ko sambisa bango pona nini soki bino bozo banga ko sambisa bango biso pe tokotika la koloba te tokokanga munoko te tokoloba partout dans le monde ba comprendre que justice a mboka na biso ezokweya justice a mboka na biso bokomi ko banga batu pona kombo bokomi ko banga batu po aza fulani non quel que soit mobola quel que soit nini il faut passer na justice aza na raison pesa et raison Moïse Mbie azotinda il paraît-tu bambongo ba convaincre famille ya Eliane ba sambwisi mwana mwasi akobala ndenge ni lokumu ya ba mama esi bebi ko publier bolumbu na ye azolela na mama Olive azolela na mama Denise mama Olive oza wapi mama ya bana mama ozalaka soko telemi kimi koti mama Olive telema tozolela telema famille Eliane eza na makoki te bazana mutu akobundela bango te yo kaka mama Olive soko telemi kimi kokota yo kaka mama Denise soko telemi yo kaka mama Mida soko telemi pona lokumu ya ba mama nde Eliane akozwa pepo azolela sécurité na ye azolela kazana ba vérité mususu fo abimisa pona pasteur Moïse Mbie wana vemezelo ko ya kobunga na te pasteur Moïse Mbie obande ko bimana mwana bato
zala reconnaissant en tant que pasteur. Yozo zela obala nani. Ozo zela ka kobala ka ndenge moko na muninga no mal kalambai. Oke no kobala na oya kobala na États-Unis to na poto. O luka famille ya malamu, famille ya mbongo po wana ndenge bino bolingi. Et puis bolingi ko kosa biso na ba français mingi. Bino bat bozolo ba français boza lokuta. Boza mitema mabe makasi. Boza mitema mabe. Boyaka na ba français na bino milai po bakambozolo babo moko bo tromper ba congolais. Non congolais kola na français, congolais kola na idéologie français nyonso oyo koloba congolais tatanga te akoyoka yango. Botike la biso ba français ba n'importe quoi ba français ya bozo sala mabe na se ya ba français, bozo sala mabe na se ya Bible. Vous comprenez? Moi ça zo lela lisumi, moi ça zo souffrir. Pasteur Moïse Mbiye. Tala lokumu bozo bebisela basali na nzambe. Tala lokumu bozo bebisela basali na nzambe. Nga nazalaki mwana ya Bethel, enfin ya Bethel nga na bandi ko bondela na cité Bethel mutamema ngai mama na ngai. Mais lelo tant tozolo babwe tozo tala à part ya ndeko na biso congolaise. Tozo tala communauté congolaise, biso communauté congolaise to telemi poto tala ndeko na biso ya mwasi. Ndinga zo lela zo sengo secours, justice congolais est protégée. Mais justice congolais eza wapi nga nazo mituna. Justice congolais eza wapi. Pona kotika muta bebisi lokuma mwana mwasa batako bima na mwana bandana depuis 16 ans famille na ezoloba. Famille na epezo témoigner que azotinda ba avocat ba ya kobondela bango po baboma moto pona lokuma pasteur. Non lokumu te to bimisa nyonso na poasa po milimo ya bato bika. Ba pasteur ebele ba kotisi batu na berere. Ba pasteur ebele ba conduire batu na mabeble lo batu lo kufa ezobota mapona ba pasteur. Ozo comprendre. Mosusu oyo tokata na Moïse Mbiye na kozonga awa. Bazaka fier na balangue na bango. En plus, biso to a colonisé na français, to koti français francophone ya kokota na mutu teti kongola kola na français kokola. Botike la biso na ba mascara boye la biso ba français. Dieu m'a dit yango bozo baby c'est la biso bana basi. Bino boye bisanga na bino ba frère même yo Michel Batende tolomo wana ozana ngwana. Ozote bat maloba kitoko bala pe ona ko bala teti nzamba koloba mais yo wana ozo solola na mwasi na video yo wana ozo simbe tolomo yo wana ozo ningise tolomo botika boye botika biso boye ngona zo tuna justice congolais eza wapi pona ko telemela bato bazo bebisa lokumu ya bana basi boye. Bozo le kalabiso na ba français belé ba français na bino et ça la biso le côté et puis boza na ka soki bosal mabe boliki na ba français belé bokasi ba français na bino e ko intimider biso poto bosana non ya tout omoni ba aneleki to salela ki vexé ne juger point mais 2020 juger point 2020 juger point ne juger point mais juger point wana français na ngana créer yango juger point. Donc oya sali mabe juger oya lobi mabe juger oya sali mabe juger boni ko laksa biso ba mitakala ya buzoba boye bo soto boye boni boye ko boni boye batu ba raisonner non nous bazo raisonner non nous makambo zo kende ndenge nini photo za la ndenge nini mokili yango zo kende yango ese komi na suka to luka nzambe yango ndenge nini ale bino ga basali na nzambe bo memaka biso na ba prière o bozaka so bozo yemba tozo concentrer poto bondela solo nzoka te bozo sala ba ventir soit disant frère Michel Bakenda omoni mwana mwasi kaka na jipa mukusa pamba ndenge omoni ka cimenterie lokola guidar ndenge omoni kaka béton oyo babambaye na sima mbala moko kwe o drage na yo mbala moko na ebite nzela ngo aza Peniel to ndenge nini ndeti nga boye na ebisi bino moi je suis Peniel monde bati msuba zolo moi je suis kingani nga je suis Peniel nga na ko défendre Peniel parce que aza mwana mwasi oyo esengi fo batu balobela ye po balokumu ya ba frère oyo bazo bebisa basi ebele. Ozo comprendre Mike Tyson a bebisi lokumu ya mwasi lokola Peniel aba obotisi mais ozo sala buzoba ngana bando défendre kaka toujours Peniel azana raison akozana raison banda lelo tilobi oya ko contredire ye pa finga Peniel ngana bando fingo banda na linzaka tina suki ya mutu parce que na minute basi mi baleka bazo présenter mboka na biso ya kitoko eza Peniel na Amida soko boyi sala mokili na yo kendo luka batu na yo bakoya te biso to koya te. Ozo comprendre
après soko ye troisième na ye ezande nani Eliane Kitoko wana oyo ezomona mwana mwasi tala nzoto tala nzambe na ngana ebisa bino tango natali video ya Eliane ndenge azomikanga boye nzambe na ngai ozomona mwasi vemotaliti moyoki posomo te bapaster bwa mite epi nga nazoloba na bana basi obi ke bana basi bwa mitema mabe so bolandi banzoto abie bokende opesa ngo ka bapaster so nga natunaka yango bapaster bango baka bameritaka fo bazoka banzoto kitoko bongo epi bakozwa ngo mpe bakobala bino te mais soki mon frère na yo asambelaka na ye te aye na ye kaka keno ser nde naza bonana mposa tobalana o te nzambe alobi te nzambe te wa nzoka te ozalaka no na paster na bino paster yango komona mpe aventurier akobala yo mpe te ntango yo koluka evandike badroit na yo ndenge alekisi yo temps justice ya Congo ekobanga kobenga ye mpo aza paster boyebisanga siko likambo ngai je suis naza kaka na sima ya batu oyo baza na ba réseau baza na bato kolobela bango te lokola ba Eliane lokola ba Peniel je suis Kalunga naza lisusu Kalunga pona mwana mwasa Salité Tendresse o alingo sakana Kalunga za artiste munene na mboka na biso ba congolais bo sala ma musuna loyenge tenga so nazo défendre Kalunga bozo koma ba commentaire mabe ya buzoba Tendresse à un niveau à Kalunga. Kalunga c'est mère de famille. Kalunga a beaucoup la famille. Kalunga a un niveau mon qu'on a Tendresse. Kalunga tanga. Kalunga servi mboka na biso ya ebele. Pourquoi ba congolais boza reconnaissant boy. Et puis ozo commenter ba commentaire à ma ozo finga liandi fumutoto soldat du théâtre. Pour ozo défendre Kalunga. Je suis Kalunga. Yo ofinga te ngana ko défendre Kalunga. Parce que zoba o Salité moi so ntumba o ya po noir abimana mobala sida ako kofinga Kalunga te ako finga Gloire Yolangi te parce que Gloire Yolangi asololaka bien azalaka bien c'est bien Gloire Yolangi c'est éduqué asa sope ngakutuma ma français botanga ngate atana ma baby no boyoka ka ngana koloba po etani ngai te atana na poto wa mundela ebike ngasoki na papi français simba te yoka kaka ozo comprendre Gloire Yolangi aza na éducation malamu Gloire Yolangi aza mutu fo basala ba fondement bango kuna na bakarine mokonzi po baba niveau moko bazala niveau ya Tendresse Salité à moitié Tendresse ndumba ba cancer ebetiti awa ba maboko ba cancer ebeti partout ba cancer ebeti na ebite mona mwasi ozaka ndoki tonini ngai nazo défendre batu oyo esengeli et puis naza je suis sous famille ya nani comme nani man kaso ngana zo côté la bato bana ba réseau bazangi bato lobela bango naza lisusu mo lobeli lisusu ya mwasi Herman kaso parce que abala mobala longole na Kinshasa na passe mobala ya sali ba normali mobala komi ko kende ko fiakula n'importe qui pona ni mwasa bato bima zoba pa bengisaka ye eloko ngana ena ngolelo nazo lobela kaka justice congolais fo sala Botiki la biso buzoba oyo na justice congolais. Maman Olive telema mama bana. Telema bundela basi. Lokumu zo bebeza ya basi. Basi bazana batakolobela bango tendeti Eliane Kitoko oyo famille na yeleki po muna pesa Kitoko yo kape kombo Eliane Kitoko. Mais ma bena yo kaka Eliane Kitoko nzoto nyoso Kitoko oyo zoke no pesa ngo kaka ba pasteur. Pona nino kopesa no mutu normal tabala yo tala ba ventilier ba pasteur bolimbisanga ba pasteur asolo bazali mais ba pasteur ba ventilier bazé belé il faut 2020 to ke na bino boye po nyoso se bimi na ngona poasa to ko banga lisusu te ozo comprendre yo Michel Bakenda et Tolomo Sony tala ne ba buki ba CD na yo et pas grâce mbizi et puis biso to wa communauté congolaise to buki ba CD na yo yeba yango na Kinshasa kutu déjà balakisa ki déjà batu misusu balobi de yokuta takuto beti concert ata ya ofele batu bakoya te pozo baxel batu bo soto likola bo soto bino moko nde ba vrai bata bolingo bike bino bo lo kute bo lo kuta makasi bo lo kuta bo mitema mabe donc bino nde bozana bo kosa biso lokola boyebi bolingo te mais bino moko bata bolingo makasi botika bisoko na ba français na bino boyaka na ngoso boyena ba français milele boka sa kwa to banga bino nzoka te bosala na ndoka maka moko na ndenge
biso to salaka donc bosala no maka monde mo kala ba mission logo ba fali ba ferre ba nani ba déplique ba nani ba fabricage ba salaka e mo azo sola na nzele na e mo azo simbe tolomo e mo azo ningise tolomo donc bosala no kaka denge moko donc surtout landi pe ba frère rebelle boyebi na bino pe bible te bosala ba batemi wa bibino ba frère oyo ba frère bokomo yo yembe la biso kana divagation hein peut-être ba tuloko ba couple muloba ngai couple muloba fezonga kaka tant to komi ko kende fezonga justice congolais bo sala bo mema likambu ya Eliane na justice bo kata likambu oyo place mutu azana raison bo pesa raison pasteur Moïse Mbi okolengi sa biso kututé biso mongo to abana Betel to banda Betel série apôtre Mbi et papa Moulaya apôtre Mbi et Moulaya ndetango biso to banda Betel yo oye kokuta biso na Betel na ndenge sali ke ngolu to panzana bana Betel to ya mikili biso tozo teleme so landi bato bazo telemela Moïse Mbi et mingi zaka bana Betel toloba te tokoloba ezo senga bato bazangi minoko il faut balobela bango justice congolais faut bosala mama na Eliane famille Eliane bazana makoki ya kosamba na Moïse Mbi ete Moïse Mbi azana ba avocat belé Moïse Mbi azana possibilité belé Moïse Mbi azana ba relation belé mais justice bola kisaya ya solo justice etambola pona relation te pona mbongo te soki Congo bozana justice ya solo na zolo ba yango bien soki Congo to zalaka na justice ya Congo ya solo toyoka ke Eliane bazo samba toyoka ke Eliane na Moïse Mbi na ba avocat Moïse Mbi bazo samba toyoka ke Koko Bikotele oyo abomi pululu sort ya pululu ezo banate toyoka ke akoti justice bazo samba na famille ya pululu mibali oya boma oya kufela ba magicien wana ezalaka bango mais pululu c'est un artiste il était grand artiste pardon il était parce que azalaki il était grand artiste azalaki artiste munene akoko kende kaka université yango bomoni makila na yezo ganga merci na mamulupungu la rose merci na Papi Nzola Meso merci na Vanessa Moussa merci na Liliane Amelia Switzerland pas comme les autres merci na Meta Anzel vraiment merci na Nanumata merci na Sephora Cachette merci na Mirabel Mayamba maman na Christopher depuis London City. De la Makuiza, Elvis, toi, mon ami. Pourquoi Andris Landa? Pourquoi pas Babiline Moukwatata? Un Parisien n'est pas comme les autres. Vraiment, la poto tout. Bopé sanga matoi po mutu ngola mutu ando lobela bino vérité ezaka nga mutu pe bando défendre makamba bosolo ponga so bosolo ezali nazo zela kutu kalate na kopesa bino vidéo ya frère na bino nani milke dish comme na Mike Michel soki Mike Michel soki ba Kenza soki Mike Michel ba Kenza bokozwa vidéo nango po ba vidéo nango no ebimité kalate ngamoko kakawa na kwa ko talisa bino vidéo toloba te bo pesinga réseau makamna. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien news donc ça va. Na 2017 donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Bah bien, bah news à bien. So pour l'année la peine tina sou c'est Elle News TV. Je vous